Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Oui, la famille na uti kozwa ndeko moko atuninga lobi mama bijou secret ya vie pour na ozalaka toujours bien ezalaka nini ndeko na ngai secret ya vie pour ozalaka toujours bien kokipa vie ya mutu te kolandaka batu te sala oyo eza bien mpo na yo epuis ata bazoloba makambo na yo soko oyebi ke eza oyo yo oza te Kipaka Kokolo. Appartement numéro 5, hein? C'est ça. Appartement numéro 5, hein? Oh, maman, déjà, le bataille. Il y a une chambre simple, hein? La chambre, la biseau simple, la chambre, mon ya monene. Chambre, la biseau simple, ya moyo. Chambre, la biseau simple, hein? Tu as la télévision. Les a climatisé. Climatiseur, ya wana. Tu as la frigo. Mbetu na biso yango oyo eza lit ya 2 personnes. Totiaka mwa kiti moko awa. C'est pour lingi wa mesa ba otiela au table awa. C'est pour lingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement na biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple il y a 2 personnes. C'est pour lingi boko ta 3 kaka bino parce que espace eza monene tokoki kotia mwa éponge awa na se. Et puis, nous avons bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre de bus, c'est très propre, c'est très classe. Maman, déjà, le but, pour ça, on a confiance, vous n'allez jamais ici. Pour ça, que vous avez pour ça, la séjour, la bino, ya malam. Pour ça, la séjour, ya malam, un appartement, la biso. Appartement bidor, bijoux d'or. Et ça, la matongé na Irebu A37. Où est la chambre simple. Tous appellent la chambre salon cuisine. Tous appellent la 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confie na biso. Beaucoup à la journée d'ici. Ah, il y a surtout qui toko. Contactez-nga. Na numéro eko bimawana. Benga maman bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi est toujours occupée. Appartement au bozo mon ce que lingi comme 2 chambres. Tous à la porte moko ah, ils a caché to bomba yango. Tokofungola et puis tokoti na chambre salon cuisine oyo ebimaka chambre simple eza na $20 soko lingi complet na onyo surtout na tokende na ba $50 chaque jour mais maman bijou lobi ko banga prix te benganga osala réservation à place na yo kozala jamais dessus à partir ya ba 3 mois tokitisa ba appartement na biso makasi appartement ozo mona ya $20 soko kosala partir ya ba 3 mois 90 jours tokozela on a $15 par jour na appartement oyo. Contactez maman bijou na zawana pour na bino 24 heures. Bye.